Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso.
Excellent. Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la réunion élargie. Comité local, sécurité. Chers amis, avant de passer dans la salle, les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, au nom de Manala, la tête. Mapala te bakatila nini c'est professionnel quoi.
Nabaka bayabisa batatina batamboka. Comme on a Blondé Kisala, président fédéral de Force du Progrès, tout Tchangu, Kobanama Yandili, Timungata. Alors, vous allez charger à tout Tchangu, Force du Progrès. Par rapport à la réunion de sécurité élargie, Jacques Chabani a organisé le lot Awa dans le district de Tchangu, précisément dans la commune de Tchangu. Bon, il y a Libossona, on a fait merci na ministre intérieur Jacques Chabani, puis na gouverneur de la ville Daniel Bumba, na général de la ville à Kinshasa, général Kanto. Il y a Libosso Biso Tchangu, ma commune Biso Tchangu, Tokenda le roi Sangwa Mabe. Mais lelo Tchangu la Muka, moi notre Tchangu a compris que des ordres des ans à Soukate, vu que tout un président Azali Mwana Mboka Fati Beton, yango zo mona Tchangu avec considéré biso ba ko banda premier séminaire awa pona mambo sécurité biso pe bana Tchangu pe ba force du progrès to bito botika bango te to accompagner bango na vision ya Jacques Chabani pe na vision papa mokonzi ya mboka. Alors comment la présence de bino force du progrès au Yomoko Zali nango na Tchangu oyepe ko assister na réunion élargie nini ko ikolo bana baike o bana simana yo par rapport à la réunion de sécurité au Isali élargie pour la rejoindre la sécurité à Malamou dans le district de Tchangu. Bon, merci, monsieur le journaliste. On a oublié pas baïke Isali Boye. Biso tozali ba combattant. Biso tozali na se ya mibeko. Biso to kompanaka la police na musa zo sala état que biso ba jeune. To dénoncer place ba tomabe bazali pour que to sunga la police ça nini et ça musala. Yango wana biso to awa pona ko participer na réunion ezoleka awa pona ko esa mwana no so Tchangu to lingi Tchangu ezala kimia Tchangu kenda basanga mabe left to démontrer donc avec Fati Beto Tchangu il faut ezala kitoko Tchangu faut ezala mambo insécurité no ça nini et si là o to za ko lobeza yango wana yamba
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo